Na souci à quoi Seigneur ville province ya Kinshasa azalaka na yango pe kwa accomplir bongo parole de Dieu ndenge ekomama bongo na livre ya Isaïe chapitre 62 verset 10 et église Lobana Nzambe oyo ekambamaka na les prophètes Konde Paulo Dominique ezwa bongo initiative ya kosala salongo chaque samedi na ville province ya Kinshasa kaka na souci à quoi Seigneur ville kaka ndenge bozali komona na bilili pe bandeko bazaki kosala mosala wana bazanga ki maloba te na micro na biso. En fait on a expliqué biso parmi les 7 données salon parmi les 7 données ils appellent pour nos kangola on a fait ça fait kimia na moto par rapport le sam ezaka ko gangate le sam ezaba mise en pratique to me ka même ça vision ya chef de l'état vision ya bakambo ba simbi ville bana poste ya propriété ndenge gouverneur la ville antini bakango bela ki kini bofeto or kini bofeto ya le banza ba chaki da bofeto donc ay ko accompagner ka vision na to tambo de faire pour que ville ngenga eza pona mbongo te ba to ba sala awa ba sala ka volontairement et aza prophète ka bana lobate aza prophète à monde entier aza mabiso na chemin moto ça peuple congolais o aza congolais aza na maturité donc il pas na yo même liboso ndako no kotika sa tête donc à liboso avant bando bima na libanda o lobaki mboka eza ko beba yo mota la porte ndako na yo il faut bongisango donc eza modèle o sembe biso balanda donc babaka on sa la saranzela za liboso donc le cas to l'axinzela et c'est muso balanda pe pour peut la mboka po ezala bien mettant dans une notion wana na kati liloba donc vraiment na à tout cas ezala samedi ba jour no salongo gara zanga te to ça musala en travers prophète Konde Paulo Dominique yende mutala kisibiso ko kombo la balabala ya Yahweh parce que quand même na Bible na Isaïe 62 ko sala misala ya Yahweh ko bongisa ba balabala bikote nyo société ezali pour le coup na Nzambe parce que na ba famille ba bitumbeza makambo eze belé to sala rapport na le coup na Nzambe et salema kibongo mokolo ya samedi 21 mai 2022 salongo et salemi bongo na commune ya Limité précisément na 17e rue échangea ba serviteur de DP ba fidèle motivé à quoi Seigneur ville province ya Kinshasa ya koyeba pe ko simba église Lobana Nzambe et banda salongo depuis l'an 2000 kino lelo et sali bongo déjà 22 ans pe église Lobana Nzambe ezali kosala misala na ville province ya Kinshasa ko banda bongo na échangeur kino kokoma na entrée mikondo. Ah oui, makambo ya kosala yango to pe exemple ya ko suivre yango pona ko bongisa milé na balobi esika salité ezali molimo mosantu efanda kawana te.